nazwaki contact ya Maman Olive ayaki na Bukavu. Nakutanaki na ye na memelaki na ba facture ndenge de bapesaki na Inde wana memele ba facture ya $47,000. Ayambaki nga vraiment bien na hotel place akomelaki. Ayambaki ngai nalakisi ba facture na bike mama ifona tsonga Inde nakende Inde nakende kozwa traitement mais naza ya awa te na uchi ba Congo. Na uchi ba Congo na yaki awa pona koluka aide pa mesela ba sunga ngai mesela ba zoti na ngana Inde mais mbongo obandie basengi azana ngote zebili. Maman Olive azaki na cousine na ye moko bandai kotambola na ye. Cousine na ye wana Maman Olive ayebisi cousine na ye na litoi ke zwa mbongo opesa. On ayebi te soki Voilà, bienvenue sur Gémidor Télévision, la chaîne des références, votre chaîne, notre chaîne, la chaîne qui parcourt partout dans le monde entier pour vous amener des informations qui sont vraies. Et là, je profite de dire bonjour ou bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette très belle émission avec moi, Caroline Makoka, autrement dit CM. Une fille naturelle, une fille bien, comme vous le dites souvent, une fille très polie. Je profite encore de dire un grand merci à toutes les personnes qui sont branchées aussi scotché en train de suivre cette très belle émission. Là, je dis encore un grand merci à mon coordonnateur, Mondirba. Aussi un grand merci à Héritier Matengo. Aussi un grand merci, j'ai dit, à mon boss, et le boss des boss, c'est Papa De Ondinga. Pourquoi pas dire encore un grand merci à Guy Limando, j'ai mis mon prévu. Je te dis encore un grand merci. Là, à côté de moi, je suis avec Madame Lola. Beaucoup découvrir Madame Lona. Oui, Madame Lona. Beaucoup découvrir. Moka kopé sa combo nae. Tout ça précisément on a des bonhommes. Toye kolukaye, to solanaye. Binomoko bokoye, bah c'est quoi l'histoire d'aujourd'hui? Binomoko bokoye, bah pourquoi on est venu? Binomoko bokoye, bah c'est qui Madame Lona? Alors, Héritier Matin, on va m'aider avec son caméraman. Bah bien de la biso pena bilili et comme pena monene potos invité na biso mokola lelo. Bonjour Madame. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va par la grâce de Dieu. Non, mon niveau, vous allez bien? Bon, pas tellement bien. Bon, comme Nazana paie, Manzamba Tikelinga ne fils que paie, ma onga Nazanango, Naza bien. Ok, merci beaucoup. Avant tout, tu vas te présenter. Biso chaîne de M. Gémidor Télévision. Naza c'est tout cela qui a un téléphone, mais tout bundi, tout comme sur le terrain, tout cela là, bah ebele, bah ebioté, aussi présenté vraiment bien pour bah comme on a Aristote Lona Bankoka, Naza Moko ya Bana Boma, précisément Bas Congo, Congo central, na j'ai tous les bossons à Bino parce que Naza qui contact ya Madame Carole. Elle a posé na salle émission par rapport à problème nazanango ba conditions de vie unga nazanango ba conditions physiques unga nazanango nazana posé na solution pour na yango. Merci beaucoup madame. Toko eba madame vous a marié, mère des enfants? Non non, naza mariée. Naza mère des enfants. Okay, merci beaucoup. Alors, tu bandis ce qu'on a Gémidor Télévision, baboni na biso Gémidor Télévision, na ebete sika bovandi boza vraiment scotché, boza vraiment branché en train de suivre cette très belle émission. Alors, tu bandis déjà koko ba to comme déjà kokende puis ma solo déjà ebandi. Madame Aristote Tomoni moi défaut ezana maboko, ou eza vraiment histoire moko eza un peu triste. Ndeko nanga moi si grande sœur, cousine et ça ngai pasi komona maboko boye. Maintenant, on veut savoir, Ezanini, Botamaki normal, Ozikaki, ou soit, c'était quel problème de Komaki pour Koma Bébé la biso dans le solo on a tout.
Na botamaki boité na zikaki na âge ya 7 ans. Il y a 4 ans, na yeko reconnaître que naza na problème ya kozika na maboko na âge ya 7 ans. Nde na yeki ko reconnaître. Na zikaki à partir à Boma, nazalaki na makwanza na maboko bagal. Et puis maki nga na maboko parce que maman nanga zaki deuxième femme. Maman ba yeko zwana incompréhension na papa. Maman tikali ko tikanga na maboko wa papa na âge ya 4 ans. À 4 ans wana nazalaki na problème ya bakwanza bimenga na maboko. Yana mwasi papa na biso wana zana marâtre. Toke premier jour toke na hôpital docteur alobi par rapport au problème oyo zana ngona maboko ozwa docteur apesi biso apesi ordonnance wana âge ya 4 ans. Âge ya 4 ans docteur apesi ordonnance alobi bozwa permacanate bosomba permacanate botie na mai 1 quart apesi biso na ba pomade soki o tremper mai ezala eau tiède ayebisi mama oza mama moboti oyebi herbe alobi eau tiède mama yechauffe ka muke eso mai yechauffe muke osimbi oyo koza na capacité ya kotia maboko na mai ye moko ako yeba ndenge nini afandisaka maboko na mai ti na katona no muke lisolo wana eza babetela yo to yo moko malgré ozalaki na mémoire non ya bana mikila âge à 4 ans obandaki quand même koyeba. Bon, histoire wana événement wana na bandaki koyeba. Oui, naibaki parce que c'est loko moko ezalaki vraiment passe makasi. Obi kabana ba mayele no conscience kaka ya mutu. Ela mayele histoire wana oyo ndenge docteur alobaki ba betela ngande ko betela. Na yemoko maratra betela rangai. Mais ndenge événement bandaki koleka. Na yebi ndenge bandaki koleka. De premier jour maman a sali ndenge mais docteur a yebisaki a sali méthode ndenge docteur a yebisaki docteur alobaki watia eau tiède azui 1 quart à permanganate akati adindisi na mai et se dissoudre adindisi nga maboko na mai. Premier jour wana maman sali na bien. Deuxième jour na bana ko sala ba fièvre maman yebisi grand frère que bozonga na hôpital ponga na ki kotika. Grand frère siko mwana ya papa na biso maman na te mutabote mwana papa na biso papa bota liboso erazaki ko sala na vie. Bon c'est que maman no azaka pe deuxième femme. Maman pe azaki deuxième femme. C'est comme ma troisième on a azaki de troisième maman. Wa bande ko landela soin na ya mabo. Non, ye azalaki grand frère o wana papa botaki liboso wana na balite wana za na classe wana za na ndako ba parents siko ayaki ko bala siko mama maratre na ngai après arabali maratre na ngai alingani susu na mama nde baye ko buta ngai zayi bongo a tremper premier jour a tremper maboko na mai siko et simbaki kaka te na bane ko sala ba fièvre na sala ba fièvre de akendaki côté ka bisi grand frère comme lelo OK classe T zonga na docteur place OK na kendaki na ye zonga docteur expliquer docteur que azo continuer ko sala ba fièvre docteur atali maboko abi mais évolution ezalaki nango déjà na bakisi wana bakisi quand même esali docteur alobi a pesi biso sous ordonnance alobi bosomba sous permacanate boke na pharmacie parce que ezalaki pharmacie la société ba pesa bino permacanate bo yebisa maman bo bandela même méthode on lobaki ya eau tiède. Grand frère aye a pesi rapport et pas ya maman 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 maman yebisi grand frère sala yo ozanda ya mukolo s'occuper na ye sokola maboko po asinga na uti koteka naza ya kolemba sokola maboko yebi ndenge docteur alobaki grand frère azaki dana kanda na ya bandaki ko bima omoni ba cantine 555 oya kala oya mabende wana oya ba 10 litres wana ya mabende grand frère moto de Jézalaki wana mbabula makala o basisela ikolambe grand frère azui mai atoki mai na pompe azui atoki mai na cantine wana tie na mbabula mai wana eumelaki na moto etokaki alors na dernier degré bandeko na ngai mai etokaki balobi docteur alobaki permanganate 1 quart bazui permanganate ya mobimba grand frère azui permanganate ya mobimba parce que permanganate pezaka na moto nango azui permanganate ya mobimba tie na mai wana etokaki vraiment makasi. Grand frère azobenda ngai yaka na sokolo maboko na ke premier tour na kei na moni ke mai eza moto nazo kokate na mai eza moto mai yoyo eza moto ngana kokate na bandisi ko kokima
na quartier bato bazalaki quand même na pembeni ba voisin ba Hollanda ndenge histoire ezoleka ba fanda fanda ki libanda nga nazokima quand fera ye azobenda ngai ya ba sokolo maboko nga naza posenga na okende na ngai wana na kotika na ngai mama na biso place azalaki ayebisi Jomas premier jour nga na sokola ki maboko alela ki boite siko azokima nini ma yango eza moto nga bi mama yo eza moto nga na kokati Kanfa kanginga na makasi adindisi nga maboko na mai kaka na moto wana nazozika mama na kati ndako atuni nini mama azozika te kobanga na ye mama ujisu ndako mama ye ole a vérifier mai wana ye pesusu mama basimbi nga siko bango mibale badindisi nga maboko na mai quelques heures parce que na umelaki na mai umelaki nazozika tina kati ya mutema nazozika etikala kaka kena pike crise na kufa nazozika grand fois lobi ko banga na babimisinga maboko boye na mai bato ya quartier sikoyo baye wana ti baye siko po batala événement ndenge ezoleka parce que kolela vraiment ya makazi bato ya quartier baye babimisinga maboko na mai batala manzaka misapi ekoti misapinyo ekoti maboko vraiment ekomi ngulu vraiment place donc maboko baposo nyonso ya maboko eselongwe nyonso donc tina dernière couche nyonso elongwaki pasi toyei kokende na hôpital moko centre de santé moko ya quartier à partir ya centre de santé quartier balobi ke oyo eza kaka na biso te bokende na hôpital général na Boma tokende na hôpital général kuna alekisi quelques jours naziki vraiment maboko eza kozika bazui nini o de méthylène batienga bazui sous plâtre bazui akangi susu na maboko bakangaki plâtre wana na maboko moto wana sikoyo ezozikisa susu maboko moto wana ezozikisa susu pasi nde bayekolongola plâtre wana bayekomona ekomi maboko ekomi kopola ezobimisa na bangusu maboko komi ko pole ezobimisa na bangusu bayeko transférer biso na Kinshasa parce que wana papa zaki na musala bayeko transférer biso na Kinshasa toyeko koma na hôpital général à partir ya boma bapiesi biso bayebisi biso toya na Kinshasa toluka docteur Kalambai toye na Kinshasa babi docteur Kalambai aza na Afrique du Sud à partir ya mama yemo badocteur baza na mama yemo bayebi ngai docteur Batite Yawa zawana ayebinga docteur wana yambinga Batite Yawa yambinga miminga na centre de santé na ye ole opérer nga na hôpital ya munene amiminga siko ayoka keza société amiminga na centre de santé na ye nde babandi ko opérer nga partir wana babandi ko opérer ngai tina zokola nazaki omona na hôpital na osali inane na hôpital to bimarate mona mususu bako opérer bo bako zo loboko bako tina libumu naza na problème tina libumu naza na problème non oyo ezaki babandaki kolongola baposo misuni po bazaki soki basali opération okozwa loboko babambi na libumu siko eyaki kosala na ye kokola po loboko ezwa forme mo ndenge ekomaki boye babambi boye ezwa forme baolongola na misani na boye ok ezobebisa susu parce que naza pe na nzoto ya mabe nzoto ya cicatrice eza pe koyo parlanga na babi non ndenge naza boye il faut natanga classe abandi siko nazongi na boma bakotinga classe na centre bahandicapé wana ezalaki na parce que nga naza mwana 90 ezalaki na ba 94 oui 94 nga botami na 90 na 94 ti wana na tu déjà ba traitement to komaka déjà na ba 95 96 97 parce que to bana ko sala ba va et vient ozonga na kozwa conscience na bino ifanga na ba bandi na nga kaka ba komisinga na centre ba handicapé nazotanga kaka ba formation kaka na ba enseignant ba handicapé wana ba former ngai nde na koma na 6e décimalité na 2014 naye kozwa contact moko ya sango mo ya Bukavu tokendaki Bukavu na mwasa papa na biso ba médecin mo bautaki Suisse baza ba médecin sans frontières
à partir à boma kuna tozaki contact ya ba médecin wana ba médecin sans frontières wana docteur moko ya boma azaki docteur Abralima ndiye mutamemaki biso na Bukavu toyiko ke na Bukavu wana mais basali opération ba médecin suisse basali na bango opération bien basali opération vraiment ezalaki passe makasi bon toyiko sala contact na monsieur Labe wana monsieur Labe oyo parce que nakendaki ba soin tina Inde nakende Inde bon na continue to kokoma place wana na eko kende Bukavu ba opérer na bango ngai opération eleki nango normal mais c'est la bon comme na ça qui passe moi ça papa na biso marâtre alobi non pour mon système ya catholique ezaka système ba intention de messe ceux qui problème ezali muta komi lettre atindi na église comme ça ba chrétien ba bondela pona malade bon système Bukavu kuna c'est rare au monde muta komi intention de messe na français ezala minka lingala ezala minka swahili mais c'est la bien à 8 ans oui à salaki na parce que monsieur Labe aza aumônier diocésain hôpital général ye muto landela ba malade era moni intention de messe ba komi na français lobi ke muto oyo bato ba komi intention de messe na français basé biso awa te na Bukavu peut-être ba outi ailleurs monsieur Labe asalaki quand même effort a komi na hôpital général a tourner lobi ke eza na mwana mwasi moko boye aza awa esquisse azikaki na ekotala parce que batina ki intention de messe mais ndenge na moni baza bauti awa baza to Bukavu te bauti ailleurs ndiye infirmier ailleurs la kisi monsieur Labe ala kisi biso place wana to sala contact na monsieur Labe parce que kolia pe quand même ekoma ki passe wana na Bukavu na 2014 kolia pe quand même ekoma ki passe makamno so koma passe monsieur Labe tuni biso siko bozo vivre ndenge nini biso lobi malgré société tindi biso mais ba okipe na bango su biso te to komi kaka na vie moko médiocre de monsieur Labe lobi comme ça ngamoko na zo s'en charger na bino monsieur Labe a s'en charger ki na biso atindi ba chrétien ba ye ba sali messe na jour à Pâques ba yeko sala messe na kati ya hôpital ba yeko tala nga ba tik offrande ba ezaki pena bien monsieur Labe comme yeko zo biso en charge ye moko zo ko tala biso ba chrétien zo ko tika ka biloko parce que monsieur Labe azaki na ONG na ye s'occupe na ba veuve ba malade ba orphelin de erto yeko zonga bolamu o monsieur Labe esalaki nga moyena bosa nango ezalaki te bolamu na ye asalaki ngai moyaki na bosa nango ezalaki te nde na ye na erto zongi na continuer ko benga monsieur Labe na continuer ko benga monsieur Labe na continuer ko benga monsieur Labe relation wana etikalaki kaka na zo continuer ko benga monsieur Labe monsieur Labe ko ebisanga siko opération basalaki yo et simba kinga non mais c'est la bé et simba qui à partir à boma et simba qui mais c'est là-bas le est-ce que possibilité ça wana nga na yiba kite kalinga tinda nga na Inde possibilité ça o solana ba parents o yabo nga bi possibilité ça na ngo mais c'est la bé siko aye ko benga papa abengi papa bi kenga na lingi ayabo e na me afa aya nanu ba chrétien pe ba muna e par rapport ndenge ya vie na ye ba chrétien pe quand même ba muna ye allez papa le bi pas le problème mais c'est là-bas il continue ba billet moko atindi ba billet na commune à Kinshasa OK mais c'est là déjà sensibilisé qui déjà Félix Oisé quoi pour abeta conseil parce que tozala ki ba malade ebele tozala ki ngai na mwana mwasi moko azaki na problème ba poumon na mwana na garçon moko azaki na problème ya ba sonde mwana mo ya mukie ya 6 ans azaki na problème ba sonde na yoko kende Bukavu monsieur Labe sali bongo tokeit na Félix Oisé quoi à partir wana concert ya Oisé quoi monsieur Labe a sensibilisé ki ba chrétien ba tiembongo mbongo vraiment na koma iko fanda kaka yepa kuzina monsieur Labe ayeko zwa dossier na ngai atindi yango na Inde parce que maboko peneza ki vraiment déformé makasi boy kutu ebongi monsieur Labe ayeko zwa dossier na ngai atindi na Inde akanginga ba photo bakangi ba photo azu dossier na ngai atindi na Inde na ba indien siko ndenge ba monaki na photo ba c'est ba facture proforma na bango ba sali diagnostic ba lobi que il faut opérer 7 fois na 7 fois no ba tengi monsieur Labe facture ya $47,000 monsieur Labe abundanaki quand même moi biloko na epe ndambu siko ezaki ke ba oh wana fallait ki ba voyager sous moi ba voyager ezate ponga na utaki hier ndenga bengi sengal ngaki nanu asa quitter nanu na situation na ngai ayebaki koteka moi biloko zayaki nango
aye kotina nga na Inde na komi na Inde wana ba indien ba moni balobi ke ndenge to mon na komi na Inde na 2015 donc ezaki pena to komi na fin ya 2015 parce que 2016 na lela ki yango na feta ki yango na Inde mais c'est là-bas abi non ndenge eza boye ba docteur balobi ke tselo ndenge to mona to sala ki diagnostic na photo na ndenge to sali diagnostic na vie de vie boye donc mbongo obiso to sengaki eza mukie baye ko sala siko ni na bango baye ko changer facture komi 65 000 dollars mais c'est là-bas lobi parce que par là mais c'est là-bas na Bukavu on tam sanga na l'église na ba société ba tous baza na bonne volonté bazo tambongo ponga na kindi siko na komi kuna facture ndenge mati mais c'est là-bas pesa ki ngai bienfaiteur na yemo ko siko ya moi apesi nga jeune fille na ye akende nanga po asunga ngai to bando futa penda ko kuna $350 siko ndenge ba monaki facture ndenge mati 65 000 dollars wana babengi mesela beke mbongo oyo obiso to yenango na mbongo ba docteur balobi il faut ba opérer 13 fois au lieu de 7 fois il faut ko baksa mbongo mesela ba ateki mutuka ateki dépôt na ye azaki nango ya bralma abino avant nanu nakende Inde nazwaki contact ya Maman Olive ayaki na Bukavu nakutanaki na ye na memelaki na ba facture ndenge ba pesa ki na Inde wana memele ba facture ya $47 000 ayambaki nga vraiment bien na hôtel place akomelaki ayambaki ngai na lakisi ba facture na bike mama il faut na zonga Inde nakende kozwa traitement mais naza ya awa te na uti ba Congo na yaki awa pona kuluka aide pa mesela ba sunga ngai mesela ba zoti na nga na Inde mais mbongo o ba ndie ba sengi azana ngote zebeli Maman Olive azaki na cousine na ye moko bandai kotambola na ye cousine na ye wana Maman Olive ayebisi cousine na ye na litoi ke zwa mbongo opesa ye ona yebi te soki cousine na ye soki ezalaki mbongo monta wana Maman Olive alobaki apesa nga soki yango apesa nga cousine apesa nga $600 ezalaki ya ba 20 000 sur $47 000 Maman Olive apesa nga $600 ayebisaki nga ke soki outi Inde lukangai soko uti Inde oluka soko zongi Kinshasa lukanga kuta yebisinga yo leki Kinshasa bino nde bato bozo fingisa mboka oleki Kinshasa oleki gouvernement oleki ba konja mboka kuno yeko luka aide aw na yebisa ke kaka ndenge sengina to solola ayebisi cousine ya pianga mboka cousine apesinga $600 apesinga $600 monga pe na yebaki te kezaki 600 parce que so ba remettre enveloppe ko tanga sur place te na ke na zui moto na ke ko pesa mesela be mbongo na bi mesela be mama apesi mbongo ngaka wanke ndenge na muna ki yango liboke wana peut-être fartir ekoki ou soit ekoki ko zanga kaka muke mesela be abunda na bagisa to tangi boezaki na valeur ya $600 et wana dollar ezaki na ba 90 ezaki na valeur à $600 mesela be regretter bi comme première dame mutuneti Maman Olive pour pesa une malade ndenga moni yo boya pesa $600 c'est pas vrai pe même c'est la bandi maki mbongo wana bi yemo ko mama muta pesa nga bi mama te mama tini de cousine na ye apesa ngai wana to l'équipage wana ngai kaka ke mama ayeba ke esi na zonga banda na ya na sala ba effort namona na mama namona ka ete parce que mama alobaki soki na ye akosunga ngai Maman Olive soko koyoka émission oyo soki te mena yebike kokomela yo naza awa nazonga banda nazonga naza na Kinshasa bandengo lobaki kosunga nga naza na ba moment difficile naza vraiment na position moko difficile mama naza ka na souffrance donc soki ozui ba image oyo nayebike kokomela ona yebi mutema na pesa no numéro na yo kazo to bosa na 085 45 00642 085 45 00642 maman na koze l'appel na ona yebi ke pa na yo nzamba kosunga soko ozui yango kosunga ngai après avoir facture quand même mais c'est la bé asalaki quand même effort ba chrétien pe basalaki effort mbongo wana quand même ekokaki malgré que ekomaki na ba difficulté mbongo wana ekokaki quand même ba opérer ngai opération ezalaki vraiment pas si makasi pas si vraiment pas si. Ça fait combien de temps na Inde? Na salaki 9 mois. Na salaki 9 mois na Inde opération ezalaki pas si. Siko yaki kokoma po ndenge mesela ba futi ba mbongo belé bongo koma ki pansement. Pas si baka mususu ekoma ki passe. Mais ça ba lobi
comme que maman alobaki faut zonga na Kinshasa comme ba cousine papa pe azalaka awa donc tinanga lobi zonga na nukuna comme ça ba meka na ko landela yo na ba pansement na zonga ki susu indité na zonga su Bukavu à partir à Inde na zongi mbala moko awa bon ba docteur ba lobaki il faut na zonga ka parce que ça na ba tiaki ba mikuwa artificiel omoni loboko onenge gumba mi ezaki na ngone tibu et zonga zo zo susu des formations parce que na zonga na ba soin ti donc oh ezaki côté loko o batiaki et se rouiller te ezala na mon état parce que na yo kaka ba douleur ti mais ti sikoyo na zongi awa na salaki quand même effort na ki kozwa contact moko na gouvernement central na ko coach aussi na ko susu ba meka susu comme ça batala ba miku wana ba biloko na ndenge batiaki na kati soki ezo évoluer ndenge ni ba ko satala ngo na opération. Bon, et na koti dossier na 2017 na koti ki dossier na gouvernement central facture et utaki ende yaki fona mema $27,000 na koti dossier na gouvernement central mbongo bimaki nango 13,000 na sali ba démarche na somi docteur Oli Lunga yebaki kana ngai na sali ba démarche ya quelques des ministres pe ya gouvernement provincial pe ba yebaki ka problème na ngai na sali ba démarche ba ko bimsela nga $13,000 sur 27,000 il fallait na kende na garde des malades na kende il faut na futa ndako abatu il faut na kende ko futa ndako place ko fanda pona ko fanda no peut-être na futa hôtel obatu pe oyo basungaki ngai pe na gouvernement kuna moni ka ndenge biso ba Congolais tozala ka komona passe na ngate bato pe basungaki ngai kozwa $60,000 au peso $60,000 au peso na yaki ko se retrouver na tikala ki na 8,000 et quelques de dollars siko na 8,000 wana ministre ya finance ya gouvernement provincial halukela kinga visa afutela kinga yi na billet na eko kende ministre kuta yesinga est-ce que mbongo wane ko kambi excellence na ndimité atinga toutefois kende kaka na eko kende na Inde ba docteur balobi mbongo oyo ye nango parce que na 8,000 wana na mbongo wana na longola nanu nini tikala ba 7,000 na ba docteur balisinga na mbongo oyo ye nango eko sunga te eloko te donc mbongo wana sunga kaka na ba radio sunga kaka na ba kisi esunga ka bongo esalaki ate eloko te saki ata opération te na ndenge pe na ya kozonga bo ezalaki vraiment passe na ye na ye kozonga banda na ya wana normal mais fona zonga susu opération ndenge na umeli boye facture ya ki susu facture ya fallait ki na diagnostic na bango fona même $35,000 na ye ko coach dossier na gouvernement na 2018 na sombi rapport médical naza na passe siko bazo sombisanga rapport médical na attestation médicale na sombi rapport médical na attestation médicale mbongo petit lelo pe ebimate banda 2018 ti lelo nazolala te donc santé nazolala te santé zo déranger ngai maboko zo sala passe moni yo za sur place madame o mona ndenge donc et ça comment ko sala ba poto ba pota donc nazolala te ba basika na libongo zo sala passe zo bimisa ba pi donc naza vraiment na position moko vraiment critique gouvernement osengini pa maman Denise osengini pa maman Olive po o basala ki wana ezalaki eleka ki toza na deuxième étape il faut senga aussi coup par rapport il y a deuxième étape oui basengi $35,000 pour zonga Inde alors loba liboso ya maman Denise na maman Olive le ma pona maman Denise akenaki na fondation na pas que maman azana na capacité ya kozwanga na basoin babi mama azana mbongo te kofuta mbongo wana o bango basengaki o balingi basengaki nakutanaki na secrétaire na ye bayebisaki nga ke mama sala ba manevre na ke kuna oyesinga ke mama azana possibilité ya kofuta facture wana te possibilité kofuta maman Denise azana possibilité kofuta facture $35,000 te azana possibilité bayambaki nga kutu pe bien te bayambaki nga bien te na fondation na ye bamemi ba facture bamemi na badocument nakutana secrétaire babika naza na posa mama naza na problème mpona zonga na bato mpasi nazali kutu mpe malade jour yango nakendaki na asantaki ke naa malade abi naza na posa mama naza na posa lisundi ya mama mpona zonga na baso babike mama aza na capacité mama oza na capacité te ya kofuta facture ya $35,000 mais ngai ndenge nayebeli mama na ngai nayebaki ke bakosaki
bakosaki balingi na bango te ke mama osunga ngai na bakosaki parce bana epuki nga na umela wana mama naza na posa vraiment osunga ngai oza mama na ngai naza na esika mosusu ya kokeluka kolukela mibiko ya koluka nino ndenge yo oza wana oza mwasi ya président de la république na nzambe na likolo na se ya moi oyo eza papa Félix nde tozomona oza wana oza mama na ngai donc nayebi ke epa na yo naza na posa nazonga na basoin mpasi balobaki fo nazongaka après 6 mois après 3 mois fo nazwa kisi déjà banda basali opération wana esali au moins 5-6 ans donc sikoyo nazokoka susu te maboko komi kosala pasi badokter bazolobaki soki nazowumela susu bo normalement après confinement il faut nakende badokter babi soki ezowumela bonenge ezosala bapi wana vomi kutu nazala ta boye nazobunda nango babi soki ke nawumeli susu bakozala soki ekomi kosala bapi babiloko wana soki ye na kati bakokatanga maboko mama wana leki na mama Denise nayebi ke kobenga ngai maman nayebi ke message osoki ekomeli le même jour ekomela yo nayebi ke na kozwa solution même place ya kofanda garantie oyo esesi la place oyo nazofanda eza place ya cousine nanga atika ngai cousine nanga akenda na ye Angola atikala kotika nga na ndako awa nasali presque 12 mois na bandaki konanga kobunda na mwa barelation ba mpesa baotinde nanga nazobunda nazofutaka ndako ya bato siko pour le moment banda cousine nanga wana akenda yebisa nga akoya asali moi inane ayaka te siko garantie pc si là j'espère que tu mona tonton wa ucho leka a bango nde bakolo lupango donc ndenga ye soki ba ye a ba soki kotiela kanga makelele voire même ba reste nanga yebisinga ye azana droit kosunga ngata sa ni moi sa mukonji na mboka o ni moi sa ministre ni moi sa président de la république donc naluka bakonji mboka pona zwa moyen ya ko régulariser situation na ye soki moyen soki possibilité zate o ngana komona yango ngana komona kolia na ngai pasi ndenge na lati bona zokenda vi na kende koluka kaka batu basunga ngai na okenda na cabinet ya bedashu po na amuna nga tapesa nga tambongo na somba bakisi mama Olive nayebi ke po uza mama boboto nayebi ke uza mama malgré que papa aza susu na poste oyo azalaki wana te nayebi ke uzaka toujours mama oyebi kana ngai eso mona ngai osunga ngai nazonga na baswa bolukela nga te sika na fanda ka po boy ndenge nazabona kondo kufuta ka ndako mobali nini yango oya kosangaje na ngai mibali bakoma na bango ba aventurier mobali mususu akoya kaka lingi yo bopoka ka s'aventurer na yo donc nazana posa gouvernement congolais gouvernement na ngai ba ministre ba nyonso bazolanda ngai ba konja mboka ba député mutu nyonso pe o azana bonne volonté asunga ngai naza mwana na bino naza vraiment na passe naza na situation moko difficile. Merci beaucoup madame. C'est quoi pour na famille na yo o tika kuna na ba Congo na boma ata mutu mota landela kaya tata la yo ata papa kufa to papa za balandela ngati bango to basundola bango nyonso balandela ngati papa ya mobuto benga na po papa pe aza vraiment malade azani to loba bo aza na situation moko difficile aza malade a loba te logoti aza malade donc famille même na ba Congo pe famille donc izanango famille mais bazana bango mais baza médiocre baza vivre kana bilanga famille za médiocre oya kokokte garant asunga ngai azate mais c'est la bé aza sous na mbongo te yepé sous azo luka pe ba aide parce que yepé azana ba problème ba maladie pe kuna donc possibilité za sous non azo se compter kaka na ba konja mboka na ba mama ba basa ba konja mboka ba député. Mais à part ça, tu peux y avoir bonne volonté, tu peux bazali, tu peux bazana bambongo na bango oya kozwa même le fisc loyer, a foutre la le fisc ya kolia, a pesa rangai. Merci beaucoup de comme na souki émission na biso répéter combo na oli susu pour na ba o babanda ki mission peut-être na 4 répéter combo mobimba et puis bandela copier sa numéro pour na ba oyo balandi mission babandi yango na 4. Combo na Aristote Lona Bankoka. Aristote Lona Bankoka. Numéro de téléphone 085 45 00642. 085 45 00642. Merci beaucoup Nabandinho sur Gémidor Télévision. Naza vraiment touché, naza vraiment choqué, naza si bomoni même et mère nanga ezali sous pena moi bien parce que je suis vraiment attristée de raconter cette très mauvaise nouvelle ce matin. Mais tu es bien nzambe ya tikaraba oya ete nzambe alobi soki tozo mona lisapi moko ebimi to banga te seki na si lisapi wana mutamone naza na se tu es bien nzambe azali akotika ser na biso te
makambo malamu koleka ba mama to beleli bino gouvernement to beleli to sunga ser. En tout cas lelo nazana mingi ya koloba te po nazui pasi ya ndeko na ngai ya mwasi na ebite tokozonga na deuxième étape pour na kolanda si réellement ba numéro bozui est-ce que bobengi ye to bobengi te ba numéro oyo bozui est-ce que bosungi to bosungi te tokozonga na deuxième étape na kopesa jour te na kopesa semaine te na kopesa pe mois te mais boy ba ke tokozonga total ba mama bosungi to bosungi te. Merci beaucoup J'ai mis dans la télévision. Dans notre vie, nous avons parfois des choses qui nous sont données par la grâce des dieux et non par nos mérites. Car nous sommes comme un arbre planté plein d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Les gens du monde, ce qu'ils font peut sembler marcher, mais regardez comment la fin de cela peut être tragique. Mais pour les croyants, ça peut traîner pour pouvoir marcher, mais quand cela arrive, il n'y a pas de fin pour cela. Prenons un hypocrite, son souhait n'est pas de vivre mal. Il veut être juste, mais parfois les péchés sont donc plus forts que lui. Alors qu'un vrai chrétien, ce n'est pas son effort. Il y a une espèce d'automatisme qui le fait vivre ainsi. Si tu es en lui et que tu veux quelque chose, n'hésite pas, car l'Éternel te soutiendra. Les prophètes disaient, je préfère voir un raté qu'un peureux se décourageant avant même d'essayer.